Tangu l'intelligence reconnaît les valeurs de quelqu'un, il faut en parler et puis en féliciter. Claudicia azako jeter ba fleur, azako expliquer comment Fally azwaki ye aponaki ye pona ko présenter na Stade de France na ye ya le 2 na le 3 mai. Alobi ba makamoko boy otoza ko analyser kala mingi te na kati ya ba vidéo, en tout cas na kolinga na ko sepela toyo kango elongo et plutôt analyser makambu oyo awa ezate keno mutu moko boya ngiringiri mutu azako pe azako solola awa ezate keno mutu moko boyete awa eza intellectuel. Claudicia l'international mutu azako loba azako expliquer qui est Fally ndeko nanga Claude Musirikani ya Mami Sadiki Irene Mabweni boyoka makambo oyo et plutôt solola awa eza place ya ba vérité. Toi qui ouvre mon concert et qui présente le concert du Stade de France. Les 2 dates au Stade de France. Les 2 dernières dates au Stade de France, je crois, 2026. Ouais. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Fally parce que, tu vois, lorsque quelqu'un te dit, je suis pas allé longtemps à l'école, mais regarde la carrière de cet homme. Il a une intelligence réelle, il a su s'entourer, il est respectueux de toutes et de tous. C'est ça la vraie force d'un artiste. Hein. Lorsque des gens disent, ah, Ferregola chante mieux que Fally, c'est très subjectif. Hein. Il y a des gens qui préfèrent Fally, d'autres qui préfèrent Ferré, hein. Qui préfèrent Kofi, qui préfèrent Lokwa. C'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. Hein. La question est, quel est celui qui, non seulement a les chansons qui touchent le cœur des gens, mais qui en plus sait mener sa carrière. Et ça, c'est Fally. Fally, pour moi, il a... Est-ce que vous écoutez cela? Oyo eza mobola tetite, oyo tonto promoté, obayaka biloba loba. Ça c'est de l'intelligence qui parle. Intelligence s'exprime. Boyoki makambaza koloba, na kozongisa muke kaka. Parce que les Congolais n'aiment pas. Chante mieux que Fally. C'est très subjectif, hein. Bino batu bolobelaka makambu ya voix. Alobi eza subjectif. Combien de fois na lobela makambu ya subjectivité ya voix awa. Mais okoyoka batu bazol kanga makana eloko wana, mais boyoka sika profondeur ya éloquence, profondeur ya sagesse, profondeur ya nini ya connaissance. Oyo loko nani ndeko na biso Claudicia azako bimisa. Les gens qui préfèrent Fally, d'autres qui préfèrent Ferré, hein. Qui préfèrent Kofi, qui préfèrent Lokwa, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. Hein. La question est, quel est celui qui, non seulement a les chansons qui touchent le cœur des gens, mais... Qui a les chansons qui touchent le cœur des gens? Azoloba, le cœur qui touche les chansons des gens. Yoanande banzembu. Soki lelo tozana Kofi comme ba grand, parce que azana banzembu et toucha batu. Soki tozana wera côté ba chant, c'est parce qu'il a touché mitema ya batu. Boyoka lisusu. Et en plus, c'est mener sa carrière. Et ça, c'est Fally. Il a sémé. Il a tout gagné. Pas ça la question. Hein. La question est, quel est celui qui, non seulement a les chansons qui touchent le cœur des gens, mais qui en plus sait mener sa carrière. Et ça, c'est Fally. Fally, pour moi, il a tout gagné. Il a tout réussi. Au moment où il sait que, pour moi, RFI, c'est fini. T'as des gens dans ce métier qui disent, oh bah, Claudie, c'est fini à RFI, on n'a plus besoin de lui. Fally me dit, je voudrais que ce soit toi qui ouvre mon concert et qui présente le concert du Stade de France. Les 2 dates au Stade de France. Les 2 dernières dates au Stade de France, je crois, 2026. Ouais. Si tu prends le début, on est aux 5 présentateurs, c'est moi qui ouvre, et les autres... Est-ce que boza koyoka? Est-ce que vous écoutez l'intelligence na makamboyo? Gaulois, est-ce que boza koyoka? Parce que bino bolela polémique, bolingaka polémique, boyoka makambo, boyoka kaba. Soit à côté de moi et chacun prend sa voix. Waouh! Et d'ailleurs, le blouson que je porte lors d'un des 2 concerts, c'est un blouson que m'a offert Yemi Alade. J'avais envie de ce clin d'œil-là. Et voilà. Et tu vois, il me dit, ah, toi, t'es mon grand, quoi qu'il arrive. Et donc, voilà ce qui se passe. Oh, Oyoki, humanisme ya Fally Ipupa, azako lobela humanisme, malgré que babengane na makambo ya RFI, ndeko na biso Claudicia, Fally n'a pas regardé côté ya Musala. Fally a regardé la personne à Claudicia, la personne qui est Claudicia face à face à Fally Ipupa. C'est ce que notre frère a vraiment dévoilé. Pour naye, Fally azana humanisme. Ce n'est pas parce que on l'a chassé du travail qu'il y a pas comme on est loko pamba. Azako garder
valeur respect oyo aza kopesa toujours na son grand frère Claudicia. Sik mutu lokola faire sika botala sika makambo ya faire kendeke mame batu lokola ba oyo soki basundola ka faire gola se makambo ebele un petit oyo babimisi na miso ya batu biso nyesi tozomona wera bimisi ye un petit qui était sale, un petit qui n'avait pas d'avenir tozomona ndenge wera za ko sukola ye vient nga daniko na niveau ya Canada na pesho bambo théâtre sœur na biso Kadija ngoma na famille mobimba bambo théâtre sika fere mutu balakisi vie ba pesi vie na miso ya batu ya boya kawera azoko wangana sika ba Claudicia oyo basala moyen so po ba soutenir Fally basala moyen so baba bimisa Fally na makambu Fally aza toujours reconnaissant na ba vie wana reconnaissant ozomona tango azolobela compétition batu ndenge balobelaka oya yembaka koleka mususu bazolobe wana eza subjectif amemi débat na biso kutu na musika ezana bao basepelaka na Kofi na voix ya Kofi ba misusu bazosepela na voix ya Werason ba misusu aloko akanza et suite de suite mais sika biso na Congo tellement que Fere a échoué. Il a échoué ko pesa banzembo ezo kokota na mitema ya batu bofosaka batu ezaka ka koyemba akoki koyemba mais est-ce que banzembo na ye ekota ka batu est-ce que banzembo na ye azako seme na kati ya banzembo na azako seme quoi pendant que boyoki mutu oyo azako loba Fally a kota na mitema ya batu et puis il a déjà semé na minute Fally azako récolter makambo a sema il est en train de récolter chaque jour makambo alona déjà sika bino bagoloa faire makambo asala ya mabe yango mutu ezako sala ye kaka azala likolo eloko malonga azate lelo un jeune comme Fafe nani Erichwa Tanabe ba komi kolobela e koleka faire Erichwa Tanabe akomi na succès akomi na mupepe koleka faire mais pourquoi héritier aza na reconnaissance héritier aza koyeba valeur ya mikolo héritier aza na respect yango na lobaka valeur ya kotanga eza bien Fally atanga mingi ta silisa na secondaire asukela wana mais soki botali façon aza ko se comporter vis-à-vis ya batu bozui héritier Tanabe asilisi pe secondaire na ye ndenge aza ko se comporter vis-à-vis na batu botali sika faire mutu akenda secondaire ite vous allez vous rendre compte que éducation pe e kontaka éducation pe e kontaka na makambo ebele lelo boska bozomona batu bazako lobela Fere na batu bazako lobela Fally si le plan international bango tu baza libanda côté Fally bozomona ba Claudicia bazako ya batu ebele na ona yebi kombote bazako ya bazako lobela ba savoir faire ba prouesse ba connaissance ya o Fally azana ngo vis-à-vis na musique mais ba o ba lobela ka Fere skeza banani tonto promo Mobola Teti bangonde balobelaka bantobelaka nani soki banani ba Fere et puis okeko bakisa ba inutile bazaka na ba sedeni ba inutile wanande bazako tondisa yesika sika Fally akozala na ba inutile tobenga kawana na communauté mais libanda ya communauté nani nde azako zuwa azako simba Fally na communauté na biso pe tozana ba grand o bazako simba Fally ozozo ba ika de jong bazako simba Fally Fere azana nani oyo tokoloba mwasi moko ya mayele oyo azako simba côté communication soki Fere to Fally to pesi ika de jong côté Fere eza nani côté Fere eza nani Karine Mokonzi côté Fere kozala nani côté Fere kozala nani o bafingaka bazana langage te botala batu ya libanda o bazako simba Fally langage savoir parler na bango savoir parler ezoteka déjà Fally kaka koloba wana ezoteka Fally mais tango bokozwa ba Mobola Teti ta koloba na bango ezako salir Fere bango bayaka toujours de koza danger de koza on ne parle pas de danger ça va ta carrière na yo ezako mema yo wapi okomona batu asomba mapango asala bongo azamutu aliboso ko somba mapango aza millionnaire mais est-ce que azamutu aliboso ko zala ko koma millionnaire ba obalekie baza ebele o balekie baza ebele millionnaire azoko kakutu ko futela bana na eba makambo ya malonga te ndeko na ngai botika ba aventure toza ko lobela musique ba savoir faire nani mutu azako défendre ba valeur na yo Claudicia azako défendre ba valeur ya Fere gola
akufi défendre yango te, mais par contre tant que tozoyo kaye azako défendre ba valeur ya Fally akolobela faire mais akolobela faire na qualité na ye na niveau na ye parce que faire pe faut pas kobosana aza meilleur na niveau na ye aza grand na niveau na ye mutu na mutu aza grand na marque na ye na niveau na ye mais différence eza tango ba kotia bango place moko ba banda saka ko comparer qui est grand. C'est là où le problème devient difficile. Automatiquement c'est faire qui descend Fally monte parce que et comme tangu ya kolongola ba sentiment ba komi kolobela es bango sika na ndenge ya logique faire ko télématé yango bozomona ba grand lokola ba Claudicia tangu baza ko solola ba solola ka n'importe où te tangu baza ko pesa sagesse na connaissance na bango et kende ke pas n'importe qui te sa connaissance na bango eza carrière mobimba. Tango azako dédié ba langage wana ba 4-5 minutes azako dédiango kaka na nini na savoir faire ya Fally bande ko ngai bozo ngo na ndenge ya blague te Fally aza na niveau mususu faire aza na niveau mususu ona lobaki te ngamu tunabino Gilmas toujours na kati ya ba analyse